boyebi oyo elekaki na Kasavubu le 28 babetaki moto ya moto masasi après bakendaki koluka oyo abango élu député national Eliezer Tambwe tango toye awa babomi babotoli pe ba moto mais toya okoma devant ba colonel oyo bayebi député national le rôle na été oyo bayebi moto aza mandataire a peuple musala na été tozalaki na menace à mort kande bozomona na image yango lelo totalisa mokili commune ya Kinshasa eza moko oyo abengami na kombo ya colonel Dani Oleko yango lelo ye azalaki te tokoyeba ba raison nini oyo azalaki te adeplasaki mais baye basakage mpona koakize la police ya commune ya Kinshasa ke baza ba désordonné lelo moment ekomi ya koyeba musala ya police eza musala nini yango lelo botala hôpital eza na nsima na nga nde ba médecin oyo bomonaki babimaki kolele pa honorable Eliezer ke babeti bana babebe bagaz yango lelo moko oyo aza responsable ya commune ya Kinshasa la matière ya sécurité azoluka affaire ko expliquer batu musala police eza musala nini hôpital oyo bagaz ebe ezwaki bana babebe oyo bagaz ezwaki bango basali nini ndenge ka na lobi bino mo bozomona keno ye wana responsable ya commune ya Kinshasa nde balobaka papa il faut yeba bana na ye baza ndenge nini bozomona keno tozo accompagner ye parce que ye moko azalaki te bozotala ndenge azoluka a visiter hôpital na hôpital oyo bayibaki nini bana ba bébé oyo baza na hôpital oyo basalaki nini po ba se retrouver na ba problème oyo. Madame, comment ça va? Ah oui. Comment vous allez? Moi je vais bien, ça va vous. Ah oui. Merci beaucoup. Okay. Je suis commandant, j'étais en Europe et c'est après que je suis rentré. Quand j'avais appris qu'il y avait certains dérapages ici, raison pour laquelle que je voudrais un peu vous rendre visite pour savoir un peu par rapport à ce qui a été passé ici. Ça va, je pense que nous, vraiment, on était beaucoup dérangés. Parce qu'il y a eu un jour, je pense, un certain lundi, où il y a eu les affrontements, je ne sais pas, c'est entre les policiers et Wewa sur Kabinda. Bon, après quelques minutes, justement, on a commencé à lancer des gaz lacrymogènes ici. Ici au centre. Quand j'ai vu qu'on avait les bébés de 1 jour, de quelques jours, j'ai vu que ça a beaucoup gêné les bébés. J'ai commencé à tourner derrière, chercher d'autres maisons pour aller commencer à cacher même les nouveau-nés. Je suis allé même dans mon véhicule là, pour enfermer aussi d'autres là-bas pour éviter un peu les gaz. Donc, quand j'ai vu que ça exagérait, avec mon confrère qui était là, moi-même et mon confrère, nous sommes partis voir celui qui était responsable, je ne sais pas si c'était, il était major ou colonel, qui était avec le groupe des militaires. Je les ai vus, j'ai dit que je pense que vous êtes du domaine, vous connaissez comment disperser les malades, mais en évitant que nous sommes devant un hôpital, là où il y a les nouveau-nés, là où il y a les malades qui ont besoin même de la respiration. Mais quand vous commencez à étouffer même les malades, bon, je ne sais pas qu'est-ce que nous allons faire. Il y a un militaire qui était en tennis qui m'a répondu non. Moi aussi, je suis un médecin au Kangokolo. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou bien toi, tu vas t'en charger pour chasser les gens qui viennent de l'autre côté. Moi, je ne suis pas un agent de l'ordre. Moi, mon travail, je suis plaidé pour mes malades et pour les nouveaux-nés qui sont là-bas. En tout cas, il a refusé catégoriquement. J'ai dit, bon, moi, je vous demande d'appeler même ambulance. Dès que l'ambulance sera là, on va sécuriser mes malades et les nouveaux-nés. À ce moment-là, vous allez travailler votre travail. Je pense que le responsable qui était là, il a compris. Moi, je suis revenu. Après 20 minutes, on a lancé juste devant la porte de centre 3 gaz lacrymogènes. Et nous, les médecins et les infirmiers, tout le monde était vraiment KO. C'est comme ça que vraiment j'étais tellement touché, on ne savait pas quoi faire. Jusqu'à ce que je pense qu'il y avait certains journalistes qui étaient venus prendre des images là où j'avais caché les nouveau-nés. Mais Dieu a fait grâce quand même, il n'y a pas eu de morts parce que c'était vraiment terrible. C'est ça mon inquiétude. J'avais beaucoup regretté par rapport aux actes que nos agents de l'ordre ont fait ce jour-là. Parce que vraiment, c'était déplorable. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que
j'allais profiter aussi à vous consoler par rapport à ça, parce que nous sommes dans une police de proximité. Vous savez que dans notre commune, vous êtes nos partenaires. Vous savez la façon dont on collabore, et surtout avec vous, étant que les hommes de la blouse blanche. Donc vous êtes vraiment prioritaires. Donc s'il y a même des problèmes, quand cela ne tienne, on devait d'abord vous sécuriser. Donc ici, peut-être ma descente ici, c'était pour qu'on puisse prendre aussi contact avec vous. Parce que souvent, s'il y a peut-être des événements, et tant mieux nous avertir aussi en amont pour que ça puisse aussi nous aider à prendre un peu de dispositions à ce qui concerne votre sécurité. Et surtout même dans la loi, quand là où on voit il y a peut-être un centre de santé, il y a l'hôpital par exemple, quel que soit, il y a un peu de dérapage, mais il faut que ça soit un peu priorité sur le plan de la sécurisation. Donc voilà la raison pour laquelle je me suis décidé, étant que commandant, d'essayer un peu de venir vous rencontrer particulièrement pour qu'on puisse faire un peu d'échange de téléphone, parce qu'au besoin, nous sommes là à votre disposition, parce que nous, étant que la police, nous sommes censés de vous protéger, y compris aussi vos biens, parce que la police est redevable vis-à-vis de la population. Et quand on voit ça, c'est un bien, quel que soit un bien de tout ou quoi, mais nous sommes redevables, nous sommes dans l'obligation de vous sécuriser. Donc voilà un peu la raison d'être. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je sais très bien que ça m'a donné quand même la force que nous avons une police de proximité qui pense aussi à nous. Parce que j'étais tellement touché, vu que même quand la Jeep de policiers passait, qu'ils nous disent à haute voix, produit, j'avais vraiment, mais moi je suis vraiment fortifié aujourd'hui avec votre présence. Je suis très content, je pense qu'on sera toujours en contact. Au cas où il y a encore un problème, on va toujours vous appeler pour l'urgence. Merci, docteur. Je n'ai rien, mais à titre symbolique, ça ne fait que pour pas même pas de seringue. Je sais que c'est rien du tout, mais dans le cadre de collaboration. Mais... Bon, t'es papa. Bon, nous sommes malades. Il y a la ZAC commandant la bino ya police, tu vois qui tout la haute Kamdeko ya Kiawa, il y a notre profita qui peut tout le monde avec nous pour ça. Merci papa. Merci beaucoup maman. Merci bandeko ezalaka nde boye epenge fofana na yebi keno na ye na lolenge nanga. Je me rappelle le 28 awa ezalaki penda kao. Papa o bomoni alati penda bluso ya pembe azalaki ya kolela awa. Mais elakisi nini? Comment la police o balobaka za proche ya population mais kozala monguna ya population ezosala pasi. Lelo tokomi na niveau ya omoni policier okimi omoni policier bokangie na maboko esala mabe. Mais tozana ba policier mususu bazana souci ya population yango tokosenga keno après awa tokoluka toyeba mwana mboka Dani Oleko akenda musala police pona nini po abotola bato biloko po azwa mapango ya bato po eza pe na bato oyo keno aza colonel aza général mais soit disant posé na mapango ya bato mais lelo azwi likanisi atake mukolo mabele aya kotala hôpital oyo na likama oyo ekomelaki bango mbote mona mbote ndeko. Je me rappelle le 28 ozalaki na o awa pona bagaz pona kokosa te tokolakisa bilili kombo na onani Comme on a un docteur André Mukuna, médecin responsable à l'hôpital Ototelemi. Docteur André Mukuna, lelo omoni police comme ennemi à peuple. Témoignage nous en avons dans la police congolaise. Bon, vraiment par rapport à l'événement on a vu awa, ce n'est pas même la première fois nous avons sous confiance à la police na bisoté. Parce que makambo ezo salama par rapport à corps médical na ba hôpitaux na sepela ki penzate parce que tozo mona makambo ba tracasserie makambo ya koboto le biloko ya bato et pesa nga déjà elongola nga déjà confiance dans la police na biso. Mais par rapport à la présence on a moyen lelo mokonzi moko akiti na hôpital na biso pona kotala biso par rapport à ba événement o ya ba gaz o ba bébé ya sika ba bébé ya un jour il y a 2 jours au bazouaki awa azo sepela même makasi na confiance na makambo rapport à pesingai na zongis confiance na que la police et surtout à côté ya colonel Biso Oleko
nayebi ke musala ko salama lisusu na ndenge mususu ya bien. Nini okoloba na ba ato oyo baza ba généraux, baza ba colonel, okoloba na bango nini na komona colonel de Vayo azo reconnaître que no bino boza ba chef na ye. Ya za mona musala na bino. Ça va. Conseil ngana zo pesa ba officier nyonso ya la police. Il faut bayeba musala na bango. Musala na bango eza ko battre biso ba population, ko battre pe biloko na biso. Par rapport à la présence ya colonel na biso oya komi awa ngana zo sepela makasi na musala oya salaka. Mais souci nanga eza ke makaniso eza na mutu na ye eza lisusu na mitu ya ba policier nyonso ou bien ya ba officier nyonso bayeba déjà que biso toza population musala na bango serment ou ba preta eza pona ko battre biso na biloko na biso eza pona ko tungisa biso te. C'est ça le conseil on a zo pesa presque ba policier nyonso. Moi lilo basuka pona zo tika yo nazo ape mupaya oyo yambi. Lilo banini ya suka oyo koloba lelo na bato oyo bakolanda yo. Pour le moment, ngana zo sepela kaka présence ya ba journaliste o ba komi awa na ndako nanga pona ko consoler pe biso ba événement wele kaka pa na biso. Souci nanga eza ke ou bien esengo nanga eza présence ya mokonzi moko aye kotala biso. Nazo sepela ke ye moko a conseiller ou bien asala musala na ye ndenge elongobani. C'est-à-dire baba telebiso nde souci vraiment o tozo nango ke toza la sécuriser na biloko na biso pour to sepela to pesa la police na biso confiance totale. Merci Baneko. Vous comprendre que non en même temps ba généraux, en même temps ba colonel, pe ba député national, bato baza ba mandataire ya peuple congolais, bozo mériter ko ya place à bout. O le repesa mbongo na musique, o le repesa mbongo na ba matanga, o sepelaka bato ba kufa po député so ma cercueil. Eza na tinati. Mote mona. Mbote ndeko journaliste. Lelo ikamusi bato komona colonel koya awa. Oye awa poni. Merci pour la motuna. Nabanzi premièrement je me présente colonel Dani Oleko nazali moko ya commandant ya commune ya Kinshasa. Donc on a responsable numéro 1 ya police et bengami police à proximité. Alors tangu nazwa ki sango ya koyoka ki na secteur na ngai centre de santé où eza ya Valère et bana kati ya commune bazalaki touché, bazalaki menacé compte tenu ya incident et salamaki. Alors moi étant que commandant ya police nakoka kofanda boyete, c'est par là que sengaki na ya na meka ko entretien na médecin o ya biso azali awa pour na ko meka ko réconforter moral et entre autres pour na ko profiter ko ça la peut changer ba numéro ya téléphone de façon que prochainement ceux qui moindre problème ezali nous étant que la police nous sommes censés à sécuriser batundenge constitution mboka pesi biso mission et comme hier azali na kati ya centre état que partenaire na biso et c'est par là esenga kinaya pona lukandenge ni de sengeli ko réconforter moral et ensuite toyeba ko pesa na ba numéro au cas ya problème police na ezali pona koya ko salisa ye koyoka maloba na yo naki koyeba eloko nini etinda yo comme policier. Bon, merci, mais je pense que Moussala police premièrement sa vocation parce que ça Moussala mon côté oye kaka po luka okoma soki na succès to koma na bozuité tozali redevable le boso peuple donc ndenge na lobby eza Moussala vocation eza eloko eza kaine tango koti na Moussala soki ba former yo ndenge sengeli ba ko pesa yo ba principe conformément na mibeko ya mboka ndenge eza kotambola c'est par là okoyeba lolenge okoki ko sala pour la population na yo Moussala oponi omoni ke memeli au problème lelo ozomona bilili police aza pour na ko sécuriser peuple mais lelo boza sous na sentiment aux amis sur peuple ta ozomona parce que lelo ba moto oye komi ya bino ba soda mais pour anini na commune ya Kinshasa okanga oyo ba moto ozo ba 200 000 te. Bon, merci pour la motuna. Je pense que ndenge na oti kolobanga nazali commandant ya commune ya Kinshasa na kati ya mabele mais hormis ça tomoni na kati ya ba service na biso ya police toza na ba unité o baza un peu na ba spécialité na bango sur hiérarchie na biso ba pesa ba mitindo de façon que basala misala ndakisa soki totali oko tobenga ka police ya circulation roulage o ba bengi PCR en sigle mission na bango ezali pona ko régler circulation ya nzela entre autres biso état que police monsieur ezali pona ko veiller na tranquillité à population et puis ko battre la population et que ça on a respect à droits humains parce que au moment quand on dit que la personne humaine est sacrée et dans le concept il y a police à proximité premièrement il faut partenariat ezala
raison pour laquelle au moni ndenge na yé na centre de santé c'est parce que zali ba principe et ça mis na kati ya concept na biso ya police de proximité et sengeli to benga ka résolution des problèmes s'il y a ba conflit par exemple même il a droit au to benga au nom de l'équité donc il faut chercher toujours ya kozala bien parce que biso population et sengeli to zala lokola mai na mbisi na kati ya ibali pour que to zala loko moko na population et loko monsieur ya ko profiter ko talisa pourquoi biso ndakisa ndenge omoni na lati teni boy teni oyo soki naza kolata yango ezali po peuple de alingi yango parce que peuple afutaka impôt na ye et na yango eza kosala tolata teni et biso tozali pona kobattre la population tozali pona ko veiller pour la population quel que soit balobaka que la force reste à la loi mais il faut être courtois de essayer kosala musala avec courtoisie et là où quel que soit comment mais essayer kosala yango na ndenge ya courtoisie et puis na respect à droits humains. Donc voilà un peu. Merci mon colonel. Na lingina tunayo. Et là on est tinda cabino devant population, bobeta bagaz. Ndengo ozomona acte makambo ngo esalema kine na kabinda a. Je pense que non okokoma omona que non na mabele na yo. Bisi ya transport etumbami, moto akufi sur place. Hôpital na mabele na yo ba beti yango bagaz. Comment yo tokokoyeba ba activité nini oyo sala obeta gaz te, obeta lisasité. Pourquoi les policiers sont peut-être me défendre à Massas? Pourquoi les gaz? Pour les autorités à la police. Il faut une autorisation. Merci de journaliste. Nabanzi place wana na Goloba. Omoni police normalement sengé ko sala musala na ba méthode to benga proportionnelle. De sengeli ko sala na ba norme ya musala. Et si ya ba matériel ezakata mususu ba non étal. Et ça, la bangonga ou esengeli ko utiliser yango, mais ba utiliser yango en divagation té. Donc ça na ba principe. Et puis il faut qu'on yeba nous état que des techniciens, état que un commandant s'il y a peut-être un incident, et ça na ba mécanisme ou ba méthode esengelaka conformément na mibeko pour na ko yeba ou soit comment avertir la population ou les citoyens et pour na ko yeba lolenge sengeli ko soit à disposition. Donc voilà un peu ça. Nazoti kayo Colonel Dani, Toyebika Kombo, Alobarate, Azalaka Baba, Meloko Nini Tindie Aloba, Pe Nini, na Musala Sola na ville à Kinshasa, activité na Tinini au sécurisa. Problème Sola d'Akaba, Pété, na Babilamba, na Ome, au Sala Pe Boulote. Merci beaucoup de journalistes. Na Bazindé na Ote Koloba Wake, Biso Tozali Bangamba ya population. Omoni Musala, Eza Musala, ya Kosala, Ozwa succès, Teo Koma Star, mais Eza Musala, ya Kosala, on a l'obaki liboso eza vocation donc c'est inné et na ambition na ndenge sengeli to sengeli ko sala conformément na mibeko ya mboka en ce qui concerne ba événement donc en fait ce n'est pas à moi peut-être d'aller me faire inventer mais moi je souhaiterais que peut-être à travers population de baza mieux placé à koyeba parce que moni biso na police à proximité au monde ezali na cadre de réforme c'était seulement pour peut-être essayer plutôt d'éclairer un peu la population. Au moment du temps, on a la police à proximité, et la police à part. Sauf que ça a une doctrine. Non, proximité, quand on parle de proximité, automatiquement, on fait allusion à proche à la population. Donc, c'est la police à la proche à la population. Donc, la police, c'est à tout moment à veiller la population. Et quand on parle par exemple de partenariat, la police a signé la partenariat. Donc, ça donne un exemple. Si tu es dans le centre de santé, parce que tu es dans le cadre de partenariat. Parce que tu es un partenaire dans le cadre de la et la police a reconnu la prévention. Quand on parle de prévention, ça a des mesures préventives. Raison pour laquelle on a sous police, la police a tourné. Ce n'est pas pour aller tracasser la population, mais ils allaient pour veiller, qu'on marque présence policière. Ndakisation komoni na butu et chanjaka tam su tobengi ba service patrouille na kacha patrouille police azali pour na ko protéger à veiller la tranquillité à population là où peut-être on a phénomène de ya kuluna par exemple dérapage de salami police a kozala wana ba babuki mibeko police a koyeba ko mettre bango hors état de nuire conformément na ba norme ya ondenge na otikolo ba ya respect à droits humains et puis ya koyeba ndenge mibeko esengeli. Donc voilà un peu police musala na ya sala ka yango moni to profitaka à tout moment kota ça na ba population ndaki se pa na biso lokola toza na 112 na mitindo ba konzi ba pesi biso ba jeep ya 112 o toza ko travailler nango 112 ezali urgence ya police o esala ki ndeko na biso ko kozala léser
moto akutani na mikakatano moko boye esengeli abenga police pour que police na ye ya ko soutenir ye. Et tant que police aza ko sala misala eza misala moko ya ofele parce que toza ko sala jusqu'à sacrifice suprême. Ezali misala ya ko sala te ke oya ba pesa yo mbongo mbo ya makolo to ba sala yo bote. Nde omoni na méthode ya police à proximité et yé na moi doctrine moko parce que kota la tam sous population a perdre de confiance na ye na police. Yango esengeli biso to lakisa soko kenda kisa na kati ya commune okokuta lokola mundele mboka o tobengi bukumes etaki autorité politique administrative tobenga ka ba conseil local à sécurité ezali réunion to sala ya sécurité entre autres tozali na société civile parce que soko tali société civile azali représentant ya peuple nde yango tozalaka na cadre ya résolution des problèmes tokozwa peut-être ba requête ya koyeba soit na ba poste ou ba souci ya police bisika mikakatano ezali tokoyeba kobongisa yango na kati ya ba réunion na biso et kopesa biso pe mayele po toyeba ko renforcer le sous musala na biso pour que peuple na biso vivre na kimia. Merci moi connais na otikayo lilo basuka mais na yebi keno na kozonga lisusu parce que Dani Oleko a décidé commis l'accession na peuple na ye pour ba bavir le kitro je pense que le police a commis mal à l'aise ya kotambola yango tokoya kozonga to banda siko kotuna ye police mais proche na population. Eza bandakala to basali yango kasiko eza mituna tokoya na sima mo connaît lilobasuka atake mungamba ya peuple oza connaît na liboso ya kondima penda oza mungamba peuple. Merci de ko journaliste ya liboso na sengi yo merci ndenge oyo ko surprendre ngai ozwaki likanisi ya ko accompagner biso poto ya kotala centre na biso oyo ezwaki mwa mikakatano na sepeli na likanisi oyo ozwaki yango. Merci pour l'interview na yo mais eloko na ko profiter pour na ko meka ko pesa message na population. Premièrement na ko senga la population oyo ngai ya commune ya Kinshasa et ba meka ko renouveler confiance na bango vis-à-vis ya biso bangamba na bango police na bango et bazala na ko banga teba eloko mboko te soki même bisika bazali na ba poste to na ba souciat ngai nde nazali numéro 1 ya commune au cas soki ba constater ba bavire ezali ou soit mo ba irrégularité ezali quel que soit le dossier judiciaire, bazali censé à Kobenga ou ya koya na police na commune numéro nangeza ka fichier na kati ya mir et ba service ya protocole ezali ko yamba bango pona koyoka bango de sengeli to vivre na ba auto dénonciation au monde ndenge tolobaka makambo etali sécurité ezali kaka police yete ezali likambo ya police na population au monde police le loi ko kozala en amont mais population sengeli za en aval pour que permettre biso to sala musana biso malam et sengeli ba population na biso ba meka kosunga biso na koyeba ko dénoncer là où ba constater peut-être moi magui ezali to moi insécurité ezali ba koyeba pe ko informer biso et biso pe to kozwa ba disposition ndakisa lokola mutuka ya 112 ezali to tia yango ba konzi ba pesa yango pour na disposition ya ko batela ba population na biso oyo baza ba administrer ya kati ya commune na biso ya Kinshasa. Donc à tout moment s'il y a un petit souci ba hésiter te ba ya komona biso et puis tozali pona bango tokoyeba pe ko sunga bango. Donc voilà un peu ça. Merci ezala rande boye je pense que non biso to accompagner ka continuer sur la benga biso. Merci na colonel, merci na docteur pe lelo bomoni ke mutazala ki na pasi mazu courage. Bino pe boyo ka sonité bolanda nzela. Poka mutu monda fongola nzela. Boyo ka sonité bolanda lokolo. Merci. Gardez-vous au centre pour armés. À vos ordres, mon commandant. Armés.